Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Alina Balandinion, c'est ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona. Botama Muluba au sentiment, na fier ya Rosala Muluba. Na profité na pesa mbote na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Papa Bambote na place aux amis, longue vie quoi. Pourquoi pas na Freddy Chibangu Agetrad, patron de patron Muto Penako, Diame Yoke la Kayende ma Kamou. Na maman Hortense, femme sage, bâtit sa maison depuis London. Ya na maman la lingi yo mingi. Kaka neto mesana ko sepeli sabino na kati ya Congo Check Check TV pour na la bino tout. J'ai trad patron de patron Muto Penako, Diame Yoke la Kayende ma Kamou. Na maman Hortense, femme sage, bâtit sa maison depuis London. Ya na maman la lingi yo mingi. Kaka neto mesana ko sepeli sabino na kati ya Congo Check Check TV pour na la bino toujours na bando yambela bino artiste na bino vraiment obolingaka mingi lelo na yambeli bino artiste musicien Jidol o azaka et pas président JB Piana lelo to solani na micro ya Congo Check Check TV to e bananu parce que ba fan bo se poser vraiment ba question belé BCBG to komi wapi lelo vraiment les autres les amis de BCBG mais tous les musiciens vraiment il y a BCBG autour bétané vraiment ma solo peut besoin la réponse na mituna na bino bonjour Jidol. Bonjour Darling Love. Na mono sous les lois c'est vraiment cassé. À la fin. Cala trop. Merci beaucoup Boni BCBG. Ouais, super forme on est à big deal grosse affaire. Chez Motopamba donc il y a la vie quoi donc ça bien tu sais va tourner belé tu bimaki mingi tu betipe mingi donc orchestre ça rappelé solide cité na kati ya mboko za BCBG on est à sans polémique ouais tout qui année passée donc bilan mérite positif tu connais ba Malawi tu connais ba Ghana ba Zimbabwe tu connais qui les sous touti les sous année on est touti Angola Afrique du Sud quand on a deux années donc bah voyage je vais sur les ali bosser belé bah concept petit par-ci par-là on a yosa moto presse vraiment ya le banaoté donc bah fan no quoi bah na biso donc BCB chef mais en super forme. Ok, merci beaucoup Jidol. Tant au lobby, makambo bouti ba tourner, beti vraiment. Tout le bela un peu nanou sur album Oyo. Bisonio sotozela qui ça fait déjà une année depuis tozo l'album Moana. Un album Moana tout le monde qui de part il y a Mignon Abraham. Et ça qui à propos il album Moana depuis tozo la balle de match. Ils ont mais la voyez pourquoi? Ils ont sengani. Papa Chera Bomina et BCBG oh ton dengenin. Pour les fanatiques, bazeli balembi. Papa chéri, azanani une société moi transport, azana ba catch moi boule la ride, boulot na ezandoule, yemo ba voix na yende yangwana nde EPC makambo. Alors album ba misango ngulungulu to moni batele ba misabang album no ko maye beaucoup maka ba beti bo ileki na mbala moko parce que ba norme belé ezo a respecter. En plus finalement conjoncture mboka ni mademoiselle tout le monde me ba basé na politique belé to bimsaka te pour bango ba bimisaki elo nde komo boma surtout congolais surtout ba musicien asa rapo ya sala kité papa chéri mi benga Motopamba ayebi apesa ba tellement no ba œuvre ba ya ba chef d'œuvre ba biloko sala eza makasi yango non tile tozo lela yango bato basaka biloko mbangu de face à la seule mo ya mbangu po alia mais tant de lambela bato biloko mo kitoko donc yango moni ke restaurant na so ba sila raté ba sala kaka yango moni ke album ba de match silaki tant to beta no lisona beta ko lisole sué mais chanson Blachard Mosaka ngam na imbango déjà na silisa là c'est ngana kenda sous studio to si ça boulot donc la mingi a teka ba mikolo mo wa mikeka ka bo mona ke papa Chera bo ke la bino balle de match et komi ma place ni to ene linga yoka et comment so bo convaincre et simbate. Donc papa Chera mo yoka ki biloko to mona mam tous les zéros dans la minute album ezana kata saka papa chéri
bon nga kende ko binsango na mikilia dernièrement ça l'accident et ça ka za kende aéroport ça accident ba tout est na ciment donc ndazongaki mais ni to ba concert aux vacances to beti pe moi trop donc nazi que kalaming te via aux alaté os amata pona batu ba vrai ba fan ya papa chéri ba zo album na ba balle de match donc loko mandon balle de match to bengango eli pondu balamba ngomba te fula ma mutema okita atu balamba ngomba te inane ata kutu achata 3 ans 4 pour nous préparer loko yo monte que ça mabe baba nani baba no ba yesima baba botami kala mingi te banzembo bimi déjà za na marché monte que ela lisine bino ozo monte zo sila na ela lisi mutu te ba beta raté je dois to que non to zonga na tayo moko préparation album inane vraiment yo monte que papa chéri déjà za kombo nga mona a bomande carrière na bino ba musicien non papa chéri a ba musicien tout ba na BCB za bazali mur pour bazan mur parce que ezali bateau bavani bazui vraiment encadrement moi bien so comme on monte que mutu mo yena ya ko beta 2 temps beti nonze motata anga ya la e chene makele le pe bobeti na bar tellement pe que musique ngo kota na mbrima pa ba to bino on ka 2 semaines 3 semaines où elle est qui nango mo ngote mais le soko chelo ko là-bas umba na sali nyonso oyo mobali ya solo asalaka soki alingi to akomi zoba na bolingo est-ce que nze mone leka soko che zongelanga le barakuda reviens à moi chérie ezalaka na top ozomona banzembo yango moni papa chéri alingi biso pe to ya na lokolo na ye toza na banzembo moko te ya likolo elekaka nango lelo so tovandi boye lelo kuna esi chauffeur mobo mato ilibanda miso pongi te o ngai moko na ndako nakomi koyenga mokili pasi bisengo pembeni yo na obotami te me nzembo wana ezalaka na top so che bolingo ya dudu bangaguwe mama ezalaka gu ozomona ya te kama nzembo osala ka lelo po elimo nango lokola milinga te ya moni ke balle de match ba vrai à BCBG c'est là-bas des matchs, il y a beaucoup de ba chanter, ba s'exprimer, pe ba contrôler, ba nuance, ba contrôler ba texte, ba chanson. Au moins que monotonie aux alaté. Banzemo le zaka. Et si ba tu ba lembi na bango. Lembi ate. Ba lembi déjà. Bon ba to ba bimsi bimsi na. Blanchard Mosaka ça qui a essuie mais bo le suie ba zeli on inane. Net suie mais degré na mbe suie mais ah. Wana mana oso bi mutako lembata. Yoko lamsande susu batu matoi o batu bungi saki yango kozonga. Soki lelo nazolela tolopamba na eswime na loketo bavandisi nga na ban des accusés sans plaidoirie ba finaliste en droit bosala ba recherche na ba présomption d'innocence na ba couple congolais tala ba divorcé belé ils ont dû n'avoir compréhension na couple des gens mais coupables ngana zananga innocent Jiron Bronca Zadia Zolila Patricia Brown tabanze mwa bongo na nuance na ninga na yembeli yango eza makam na premier tele on est aux Zélandais tout monde on a ma ba clip ya danger album ezo bima omona ke wana ne ba yembi za bayaya to sa biloko liyo tote bato ba bisimba mba na azuli nzanza mutazune coupa hein et comment ça sous ma bé et le ça ma bezani to moni sous papa chéri azo produire Ibrator azo produire mais entre temps depuis to bande rosé la balle de match non Ibrator azali jeune ao azo le là comme Ibrator piano OK tanga mi pesi Ibrator piano muta força qui était oyo mina papa chéri za mutaka woli ami pesi tanga ami pesi ami benga biki ngai comme ngai Ibrator piano papa chéri tene muta pesi ye moko ami pesi ko ye moko balandi OK bino no so se poser ba question Ibrator comme Ibrator piano ndenge zana OK bien j'idole pena ora bena Milicia BCB jalobi ami pesi papa continue ami pesi kombo na ye abiki ngaba na lelo babe ngai Ibrator piano ezaki na Luanda tanga pesi comme tozaki na Luanda yaki na miso ba kaskito moto pamba bazalaki batu nyonso marché la ya congolaise wana bazalaki ba ige moyo ba dadi moyo
bazalaki ba Diallo Gilles ba Tutu ba Jimmy Sandal ba Petit na ba Fanta Kusu ba Tomé donc ba Lencha donc yalaki vraiment que staff mo match congolaise ba laki na Casquel to bien ça qui na concert Alvala Dagota la Papa Chéri tant matin na podium ba présenter à yembe qui kilo musique à mon valeur au Papa Chéri a ça qui a mon Papa Chéri aye ba rapper nga Ibrator plaisir on est ça qui est habiter nga Ibrator en piano babi pe kalamingte azo immortaliser Papa Chéri kalamingte na concert to so na Magali Sisi ou aza manager na ye habiter nga li solo na kalamingte donc pona koloba bato bakanga maka na ilogo za malamu yongo zo mona ke ba musicien nyonso lelo ba génération confondue basaka pembe na Papa Chéri po babi ke aza vie moko bo solo la bien alingane ba problème na batute alingane ba polémique te yango moni ke balle de match et ça nango actualité te to comme ça on va pas nezo bima te bima biso moto yebi ke zo bima parce que yango nezali produit oyo le sabiso ba artiste so te ba ke zo bima te to te ba ki eko bima te peut-être que tu es fatigué. Moi, je suis un fanatique, je suis un raison parce que Ezaki à propos que Ezaki na studio fait Papa Chéri chamo pipi na ba mu ndenge zalaka yango sala ki Papa Chéri zo yate na studio yango senga ke nani akende Abraham wana bazaba na mike ko sala mama na pressé simbati so ngo sala mama na pressé je demande que ayeba ki na ya mikende le penal album ni na mi senya ngo ndima mois pardon, une année. Ok. Asali, nzela na kei, bon, bonne chance, tu peux c'est bonne chance. Ça kenda déjà bonne chance na ye parce que asala. Mais ndenge za wana ba BCBG za ba grosse affaire. Au moins biso ba présence na biso ba BCBG kim ça ba mission mususu. Ba komo ko c'est la album. Ba présence na biso na ba makona biso na ba BCBG et kim ça ba mission mususu po ka kunga ya wana danse tendance pour bi que bon chic bon genre. BCBG a blague, il y a un monde qui m'a solo, ma cambo, des fautes. Donc, pour nous, tous allés, on a Chuda, Nonon Fuji, tous on a Moda Show, Michigan, chanteur basé Belé, au bazar on a petit peu msouba, Vioka, Vion de guerre, Missien basé Belé, Joski Zola, chanteur à danger, bazar on a danger coutou. Oh yo c'est là qu'on a bas des matchs au monde qui baline ça danger. Oui les collègues à cause le le comique na ba polémique ndenge za comique Papa Chéri non na bimisa ta mo na moko te boye ke yaye bo ke sala vie na ye akende bona bité tango yo ka eloko na isa ronde ni ke babi Papa Chéri neto o mona ke héritier abimi et pas président Werason yo on appelle la team de Wata vraiment evandi sko nanga ma Papa Chéri ba Papa Chéri ako bimisa mutu te eloko na tunanga ya Blanchard Mosaka a répondanga abi Papa Chéri déjà ndenga zana BCBG bon déjà azo sala bino musko bolinga bosa ni na ebité nazana na besoin ya réponse Chéri azana bana na ye bana na Papa Chéri baza ba Daida ba Soraya ba Junior comprendre ba Bran Majo siko biso to liba non bana ne par rapport ya boulot monde bana kata BCBG boulot net PDG on a trago benga travailleur on a trago benga mona te moni confusion ba dozo kotsa na musique toi ba collaborateur na sala kana BCBG na société ya Papa Chéri mais naza mona na été mais comme on attend mon boy peut faut que ça ya mo entreprise non mon boy loin na place aux gens on est alio eza mutu na mutu za na boule na ye Papa Chéri lo ba ngo tout le temps à lobby l'avenir est devant vous mutu nyonso azana ne don zate ke mutu ye pour mo ta beta bateau magique pour comme Papa Chéri il a taillé un chemin. Et ça blague te. Bato belé lo ba mon lo musique ne Papa Chéri comment Papa Chéri mon comment Papa Chéri ba le kana banzela moko ya pasi. Le lorsque génération oyo ya ba jeune to yo pressé zo le katro. Carnet d'adresse mukie, chant mukie, connaissance ya musique mukie au monaka bou avec ça l'album. Ok, le gars mando na mo bazali ke beti na ngoka 2 jours 3 jours limo na concert au beta raté mutala muki avant na palin azakanit na munga flotte na ipen à laver ache parfum ache poudre ache carburant na car na ye ache lar na poche azune zelene alongwa ye ville ay utalo na concert maman eza ya lipate ya nsakate et donc ezali faut soit temps au bosser so comme na tanto nzamba lobake yo okozala
mais génération va presser belé va presser bino botanga quelques musiciens mususu bon ba belé pe ba longo na ba orchestre lelo ba vida ba carrière ba vanda pe ba comme ko regretter a mo singa ba 100 francs na ba bar comme na ba bar ba belé les so ba resisa bon ba za mukie par rapport à ba o ba échoua ba belé et belé maximum de ba o ba échoua ba o ba resisa ba za mukie ko tanga mo na ba combo oko beta pe album pour simbi pe lelo ba yo ki ngo pe ba nini mais après lobby et si au bête simbi to lala wana lobby ozanante pour na ko maintenir orchestre stabilité orchestre ta orchestre ça kilo au maintenir stabilité ba musicien ba za ba mi tout passe au gérer bango papa parti orchestre ça stable ça blague te maman faut koka ça na ngoteka repo baloba o salaka to soleil mamona len libanais to soleil makambo to solongo na Edikamina to soleil héritier mbuiba aux États-Unis donc to soleil ba papi masiala ba wulika songo to soleil makambo yoke ba mission mito mafuza na se o ya des contre boulot ya des ngana ko taka no keso so na ju vocal maman na sa album non ya bongo te ngana lo bano bon parce que na expérience na expérience à musique na beti musique trop na expérience ya mon na makambo na hebi yango bien na kati na go sa mbriete pour au moni que musique za passé na conjoncture mboka lelo bo ba na l'art pour muto ya apeso $500 bo za passé alors ba o to zana ba leader to zana bango nzamba pesi bango makambo bazo encadrer biso na to sa bango to respecter bango to sambela pona bango bazala pour makambo kende liboso mama na ngai blessing na tout na mo loko za mission ya BCBG. Ndenge Papa Chéri azo produire Vibrator autaki na label ya Kofi Central. Omonte ke loko ane pesi moi polémique entre BCBG na quartier latin. Nga ba combo ba orchestre msuna ba combo msusu ba leader msusu excusenga na ninga vuma ko loba yango te. Mais Vibrator nga na monika tanki chanteur et congolais a petit na nga pe na yebani na partie ma tete. Déjà na yebié donc tout cela makamna papi cho BMG honorable boss Tchétché donc junior Botaki Lili Somokonzi donc bakolo budget donc papa Pierre Kangoudia donc staff mobimba ba petit nanga Dieu élevé ba petit nanga ba grâce ba Irlich ba petit nanga ba japonais na lemba to solo la ma solo déjà na 4 David Bendo Joe Angelia na Japon Angelia to solo ma solo Vibrator on est Papa Chéri à ce peine pour nanine et ça n'a pas un logo moko parce que il chante bien ah tout le monde moi si na bango te kapo yemba na eka bien ana ba vunze muna sala kania ka isa bien na orchestre bazalaki na master na ye azalaki ko intervenir très bien yango mo ngata menga na sepelaki na ye na sepelaka na ye c'est tout. Papa Chéri évita ki ke po auta déjà na la belle Kofi Central les simba été babi a solliciter vie mabe yango ba panzanaki fallait éviter le roi yo mto yiba la belle on a peut-être ko expliquer opinion mais ngai na yebi makambo na tenga zo expliquer ka o ngana zo maîtriser que Vibrator azali chanteur congolais ayembaka bien c'est tout oyo wana mususu wana rien na landela makambo via bandako ya batu te biso to bano ya balokoso te otalaka makambo ya batu bandako alobi poko en vière te ngana note yo ndo boza non te ke ozali dia na ba mission on a parlé nde toza na parler ba répéter na mpe na coulisse yo za bongo te ngada so moni déjà bo mona de tango mona na représenter nani d'abo leader déjà Papa Chéri Salvatore de la patrie ya Motopamba. Donc déjà bamakambo wana tout donc lelo même si on a tikindu les autres nini donc ngai donc je ne trahirai jamais donc on ne trahir jamais wenge BCBG na ko trahir jamais Papa Chéri parce que tiki otobo luki boulot musu so ça que Papa Chéri simbité na comme na ingénieur à studio o beta no ça orchestre tellement beta no peut pas mututé te ngasi na sala orchestre wana na sala déjà na orchestre na sala ngo déjà donc on a 19 ans 20 ans déjà makamwana o ba do luka ba envie le longa na sala ngo kala mais rêve nanga zala ke na yemba na Papa Chéri a telemi boyenga na telemi bona boaki via boaki nga na boaki via bini boyenga na bini boye ekoka nango donc makambo mususu wana batu bazanga nango wana nga na bulango tezaika bongo lelo rêve wana ekokisama na vandi bona telema bona zu micro badoma ke masuwa
terroriste aleve pe mananga yotiki ngana kati ya koma Narcisse Beyoko yokina pe mananga yotiki ngana kati ya koma Narcisse Beyoko ona kati ya libongolo seba ebeti yopesi ngai beze nzokande ya Yudasi yoteki ngai na susi maya miso etanginga yopangusi yango pesi ngai elaka na kanga motema okoumela te okoya ozoka ba mélodie na yebi kene na yembi boye master nanga Edika Mina les dinosaures frontière à Liwa na héritier Mbouye HM l'ingénieur donc basepeli Alain Libanais basepeli makasi donc blessing yo yebika donc ningza wana ngai vraiment ma solo tout ningza wana BCBG ya ona yosaka bana kin donc bozela balle de match album na minozoya oyoka mikona ba concert zo buka baba zelango ti mukolonie parce que une année déjà album ni non ma préparer une année kala mingi tezoya kala mingi Jidol obi que année passée na zala na yo ezali bozela kala mingi te ba fanatique année osu na zongelo lisusu to zela kala mingi te album yana na yo ya lisusu ozoka mikolo te oyo nyoso mbongo ya wara na liaki nzoto mabibi anzoto hukubumba ngai makolo cramp na ebiso ke ya fata boze la générie bo comprendre que bilo wale ale sultania ye ayaya sultania ye ayaya sultania anugu BCBG mama tana ebiso bana kin bana mikili bana partout boze l'album na bino balle match bo comprendre que mikolo ba tete ba danse za danser ya mikolo yo mona ke to changer makamba donner ne so mona matoyi na bino bebaki ba koti bino ba bilo mwa mabe mabena ba matoyi ba nini mais ko to ngito soigner ba tempa bo bi mta soigner bino ba tempa papa chéri nga pesa bino ba beazo de game ba clin d'œil pesa bino ba bilo rebele lelo na album de mo signe toto sala yebsa nganze muni ko bato takatolo te na mobali ya bato lukaya yo yozolekisa tangwa pamba mama créata ligablo na yo tika ba agenda na la mairie bayebi makango te respect na mama ya ndako yobi makana mobali ya bato ezandeli sano ya bana na zelo yozoka oki bor wana déjà tandenge zo chano bato d'accord bébé 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 babé basouve allez bébé la bébé yakato bi de lo bébé souva zobe nga mam papa tout ça ni non boni tout ça ni. Merci beaucoup, j'espère que vous avez qui vraiment aimé tout chité déjà pour la émission la biso lelo j'espère que je donne là et moko déjà le bien abibo zela kaka atanga ipene ata boye tozalani na plateau boyoki ayebi singa te o jour ekobima le 24 ke o boy alobite abika tozela kaka ne parce que la pe année ezoya na rozonga po année passé na zalaki mais non lingana zonga sute tour non lingana zonga na tout ne suit mais esimbi to esimbité ba programme bozo répéteur ba concert bo livre ba concert to betaki déjà na Rotana samedi to betaki dimanche na Sébastien na Bibois chez Aïcha la Malienne to betaki les sous na Joli Parc le 8 mars ba concert en tout cas les gars bele moyena tanga sous ezati programme à répétition ça mercredi jeudi surtout répéter en coulisses na Baoba et pas maman Mboko maman Julie Mboko batati Mboko bango tout wana to répéter wana biso en coulisses biso te la musique na 1000 francs te comprendre to beta ba mini concert biso rap eza rap vandi poser so BBC kati ba bongisi sikoto ba bokoti da ba comme belé moyen ba kata souté boko mo beta concerter papa chéri te la musique na 1500 te ou na 1000 francs te Zila fanatique Zila na palin donc Zila na palin donc biso na ndenge ya mouvement na tant en coulisses toujours bosser on mon résultat wana so BCBG toujours beta boyoka ke manzanza te oka boulot donc amona so na vandi bo tala
et ana ba leader muso ko yemba na concert bo so comme bo chango po yoga comme ba mungo makasi po bo yoga te po yoga ba ventire mais ma papa chéra bang sarabiso te non tu dois polémique biso te ngana tu no ka elomo BCBG na maison mère de boche mu bobo même to su nini susu Sankara na Musaka tuna bango yo kutana na ba Musaka na ba Sankara bango baza bato ba luba ba benga ba porter parole ngaza kungiste ngaza mtakunga donc ngomun ngana boka answaka Papson ne t'en fais pas chérie baboti banga bakosenga yo jamais ba diama to facture exagérée ko balisa ezali mombongo te bakosenga yo te souffle de vie po bayebi c'est que moi je veux le bonheur avec toi mais pas na mbongo na yo taba œuvre aboy ba chef d'œuvre yango moni ngana mutantswaka na bikolo ba biloko zo bo sepela da kinga na zalaka na ngana kinga sani o meminga to kenda mbiase na banda lungwe tokoma na banda lio moni ba mofude yo komi complexe yo boyi ko solisanga pesanga ta 1000 francs na matananga na wewa nazonga kinga sani mpia kama wananga na lukata receiver oya kolinganga na bolingo balukaka kimia ke bomengwe ba mibale bele basara basi bongo akomi place mo ba monde ba Kardashian a changer boule akomo saloka ba na mumi wana te yango se pesanga ta 1000 francs na matananga na wewa nazonga kinga sana gifunda mawananga na lukata receiver oya kolinganga na bolingo balukaka kimia ke bomengwe Simoni tika komi tungisa na za Yezwe lobi na yakina ndako na yo pesa kinga biloko akolia yo talinga pamba na makolo saliti keliana kasi papa chéri kitoko no basali ngo po bonga nanga yo moto bolingwe bonga kana chéri nanga na senga ki yo lilala yo lobaka nango liaka no lilala te mais pourtant lingiola la na lilia ba voisin mais pourtant lingiola la na lilia ba voisin yaga to vanda chuchu chube likolo ini vule zono kate solutani bakanga mvula kasi mo pepete ngaye bakanga kavula kasi mo pepete botakile Junior na ngaye Jean-Pierre Lowayi Jerry Kamiende l'artiste Merci beaucoup. J'espère que ça bino vraiment bien ma casse de que ça lui vient la JP pendant depuis Suisse 3 fois ballon d'or. Tozo kaba déjà malobasuka pour na émission biso lelo bambote na bayayot. Ouais, en tout cas vraiment on a banina ko remixer une équipe Mobimba. En tout cas vraiment yebi ko sa émission no bien bani musala mwana muke si les autres kolaka na kati ya musala o. C'est dit mon amoneka o les mochodo yinde mais ngana bengo pona soke yo faut mangana polémique parce que déjà aux arano vrai muto azaka vrai zalwa papa chéri aboya polémique alinga polémique te poisa na déjà papa chéri donc comme si yo peut déjà za yo donc faut ki mara ba polémique ezanga tina donc bana mikili batu nga tout donc na pesi bino ba mbote ya trop talaga en plein soleil donc dans sa émission pour nous informer bino donc bongo teni baba o misa papa chéri ah nga bimana moy ah te ils en ont bon tu vas causer na mon comment aye na sign out mais ba msumo na moy zo luka nini ozo ba biro na ba wenze kono senga wa bien ba tu saidi biso BCB jo mona ke ba boss ba prêtre ba yaka pour respect na discipline OK ça mso ba ko bando choquer lo ka ba kozo na liboko na poche au moins misa ba neko tambola OK no lukanini musicien un artiste pour papa chéri c'est exemple un musicien ça muto abata maka ce qui est rare et cher bon côté suko yo za mutu mo boy bandika bandiko tambola kangi ba suki boy bandiko tambola na tete ya bon côté papa chéri a respecté azali grand artiste avec un grand A donc artiste yango mona ke ye abata maka
abimaka na temps au événement abimaka ko bima ngulu ta ke no wapi donc sera abimi à rep sera abimi à concert mais ta la famille maman nièce que ta la famille c'est bon toi qui ta ba venae bazali ba venae ba ve Constant Mari ba ve ba Cardozo Mwamba ba ni van so papa chéri muto monié o monié papa chéri mi assez puisa maté yango moni ke le so muta moni papa chéri no monaka elenge sengo ko tala epo ami batama bombe belé biso ba rep na so ba kota te so to no kota ba muto ko craquer pour mona boulot ça na discipline yango moni ba résultat na concert les ara danger na bosanité na pesi vie na Jean-Pierre Loai bokulaka na pesi Aimé Bambongo Bambo théâtre na pesi Eric Ifinda mama Paola mama na Joyce mama na Fortune mama na Winner motema ya Lin na musika place azali kuna donc na pesi Bambo théâtre na pesi Chantal Nota moi Simon à Liège vraiment donc il y a makambo Bambo théâtre donc Bambo théâtre sans oublier Mastananga Alain Libanais sans oublier Mastanangaï Eddie Kamina les dinosaures frontières à Liwa deux fois donc sans oublier Héritier Mbouyi donc on a pesi no Bambo théâtre on a pesi petit nanga Elton Mbondo on a pesi Irlich on a pesi japonais on a pesi Dieu levé on a pesi petit nanga grâce ba petit junior Botakile on a pesi artiste nyonso congolais Bambo théâtre bana mikili tout na pesi no Bambo théâtre donc na ba o na bossa binote mais tour dans émission monsieur Goya ba o na boki le lon sous na bobo bozat et belé à makasi ba gi basket ba faire basket binoto Mireille pe ya auto ko makafuti na Paris DS Samu na pesi bino Bambo te vraiment trop sans oublier venanga Sony Richie Richie plein na pesi Bambo théâtre venanga Sony Richie Fukushima Bambo théâtre en tout cas vraiment nzamba za na biso c'est la balle de match ya mikologa obigage soko kena mère na staff ato moni baso balekie bako leke na suki bele bako leke na pembe na kitoko mekasi na bizalelité na kinga na zalaka na ngana kinga sani o meminga toke na mbiase na banda lungwe tokoma na banda liomoni ba Kardashian yo komi complexe yo boyiko solisanga pesanga ta 1000 francs na matananga na wewa nazonga kinga sani mpia kama wananga na lukata receiver oya kolinganga na bolingo balukaka kimia ke bomengwe conseil masana Eric Ifinda mtapesanga masana ngona notanga banane bandele émission donc mon konzi monene na Orange quoi motema Rich Binda donc papa Emiliana en tout cas vraiment ba gros bisous na pesi bino bambota trop. Merci beaucoup, j'espère que vous avez belle émission qui est présentée par Darling Love La Canona. Moi, na Moulouba, botama Moulouba au sentiment. Merci encore, na patron d'Angaï. Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Bossa Pembe, leader à Pembe. Ou mais la patron, vous avez le droit à patron n'y en sauté. Pourquoi pas la maman Hortense depuis London. Maman la lingi vraiment mingi. Na bossanité. Freddy Loufoulouabou. Consolateur de cœur brisé depuis France. So sollicite Darling Love bien. Na bossanité. Hercule Bamvoit tout depuis London City. Vient Angaï, Benganga, pour Rosalanga bien que Luka Petit non lobana TVT et Rosala ma be makasi. Tokutani. Et sur la bossani mon brother na si ma caméra non ça li sumu. Mais titi ma ozo sa ke bon na Darling Love La Canon bot toujours bon mon akaye cano waneza maboko ya metiti ma réalisateur nanga vraiment ba mbote na yo continue toujours musala kolanda bato na soloka te po bakozara bato na soloka merci Nabino tout au Bolandaka Congo check pe Nabino tout bo pesanga confiance to mon ani bye bye Congo check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo